Prenez de la peine, c'est l'effort qui manque à la moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. La kabibi. Oh, la vie est belle. Malobaye moro pemba. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Oh, article 15. Oh, la vie est belle. Makolo Yolo TV kaka nde ozabo ndenge eloko eza po protection po na koya kamingi nzela saka soko olikibo tango su ba menacer ba boto yo bilamba ba menacer yo ba boto yo bilamba saka tango su na mamba ngo ba boto yo asina mawana nzambe nde ba betaka mon Dieu. Je ne pourrais plus continuer. Bon, ça m'a bocata. N'a mangé des larmes, tu sois de la maman. Je ne pourrais plus. Plusieurs demandes. Il y a le Lengenini qui a participé pour la Kosunga Bande Konabiso Namboka. Congo Mokilina équipe naye ba lancer cagnotte ensemble et dans nos familles. Nase ya ba vidéo nyonso ya Congo Mokili. Au comment on a lien na barre ya description. Au cliquer na lien wana et kobimisela yo page oyo ya cagnotte. Place ya je soutiens au Sungi Bande Konayo. Ensemble et dans nos familles. Ok, maman. Mbote. Mbote pour Boni. Madame. Lomo akasi kombo na ona. Kombo na maman Chantal. Ah. Maman Chantal. Ah. Toya ko to somba mama ba déchet mo kabila mana ba gazé mo za. Ok. So to sombi de to tambusi abo. Kone to somba. O tambusi koteka. Koteka. Na babila matombola ka. Na to somba na ba déchet ba tekela biso. Limbisa me oza otambola nzeto oza infirme. Na infirme. Na infirme. So tambusaka bilamba ondeni. Attends, si on a vu, on peut te pour les déchets exacts. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà bilamba. Déjà bilamba c'est-à-dire. Déjà bilamba est tikala qui na magasin. Oui, bateka qui bon est tikali. On besoin que nous sommes. Tant au temps bisaka au sala de obelela. Na belela na kino fana mo sika mo ndiko belela. Obela ndeni. Ni na longo na sombi awa na ke na yolo ezo. Zamu na fana na yolo. OK. Est-ce qu'on a qu'un attirer on a ndiko belela. So ko to atenga na prix de gros, on a côté na détail ndamu. Ko vivre kaya. Wana nini oyo biloko budget na yo ezaka ndeti ya combien? Pour ndeti na combien na commerce biloko somba? Na somba là monsieur à 45 000. Moi ce que les amis nazaka ata 45 000 euros za moi quantité. 45 000 eza lokola $23. Na sombi na ke wana uzatela somo ma 70, somo na teki moi bien. Mais mimi ndemo teka bénéfice ezaka ya combien? 30 000. Ce que c'est moi de bagage chaque fois moi ya bana même de temps moi là. Moi 30 000, moi 35 000 jours na journée moi quoi. Ce que est amoli. Pourquoi journée ça donc plus ou moins 13 à $12 il y a bénéfice. On peut vivre là-bas. Oza bana. Combien? Oza bana 5. Moi quoi na 5e primaire, moi quoi na 4e primaire, na mi balé baza na première. Wana muso azako kuna mwana ngali muso akufatikela na mwana. Ni na beaucoup na OK, ça va. Toute la solution to matsa nini bongo boyeza ke kolo po ya mokano nzambe obotami boye to sala ki accident. Non, eza na botama ibote nazaki ne kuna na mwana mokana ki na âge ya 6 ans. OK. De nazaki kuna. Na botama ibote. Ya mokano nzambe mo yebi osala boye mikolo nyonso chaque jour. So na ya mikolo nyonso so na zi transport si makolo ti eska na kozwa transport ko kana koma na chuto somba loko. Mon Dieu. Lelo netoye na déchet ezati ya muntu zozonga. Ndinga na pasa la ya za kinasana. Makolo Yolo TV. Kaka nde ozabo. Ndenge eloko eza pour protection pour na koya kamingi nzela. Soki eloko eza te ndenge na totambola kamingi koko esanga. Ya mweza ka protege na ngai. Natambola na mpo kina koya te. Tango obeti
Quand on va comprendre, c'est pas facile. Mais est-ce que quand on a pété na bande, comment Moutsu ça cause à peine à Moutuka, à Monio, Bamemio, Bazo aidé. Ils are rare. Ils are rare. Ils ont monté ma maman en voiture. Non, ils n'ont pas monté. Non, n'a pas monté. N'a pas monté. Et là, monsieur, mon habit, si pour côté là, on va monter mon habit qui va s'en foutre à terre. Et c'est mon truc qui mio. Mais au lieu de faire l'accès bon, il y a un gros na foutre. Il a matissé. Ce qui était aux acanages à marche. Toi, Sozana Yolo, voiture et Kotaka. Ok, ça va. Tota ndeni tosala bandeko pour que toluka solution moko boye ata mpona kobandaka commerce emata osa commerce mais condition ya kotambola oyo eza. Voilà pourquoi il y a des fondations, il y a des associations, des dames, il y a handicap. Désolé, mais je me pose une question. C'est des business que vous faites tout réellement. Et je rappelle, hein, voilà l'émission Triste Réalité. Toi, à Kinshasa, la capitale. Toi, à Kinshasa. Voilà des mamans Betty Lichoni. Imaginez-vous. C'est une maman beaucoup la cabana bana pe botanga classe ba classe nzambo pambola bango ba rozala batu minene mboka we eza ya batu nyonso kolo pambola bango eza ya batu moko te boye na pasi boye na kinya nde nzambe ayaka kotombola bato ebele. Vous avez un téléphone? Vous avez un numéro de téléphone? Ok, ça va. Kende pas ya de quoi on a caprice qu'elle est. Ok, c'est bon. Comme ça, hier, Azo s'occuper na yo. Achela on peut crédit. Comme ça, peut s'occuper ba cordono beng. On a eu ezakaka awa kaka awa. Soki oye oluka ngai. Bon toluka solution na kende te sika ote kaka to ba kelo bilamba ya ballon ba makambu nyonso ba nini nyonso to ba kisela yo nini voilà. Mais pour le moment, c'est de chercher une solution de raccompagner la maman jusqu'à chez elle en voiture hein. Voilà hein. Ba kende ba Tikayo va s'occuper na yo lelo ne fiche que lo kolia comme ça total ouais maman hein tous abiso nyonso ndenge moko makabwana basala ngote caprice occupez-vous wala ti kolan oyo hein ye wana assistante na ngai OK débat s'occuper na yo hein pour na lelo comme ça okoki koya olukanga numéro ezali benga na bandeko nyonso bosalisa to luka solution mo comme ça ozwa bilamba wana ebele comme ça bateka oteka wana na lupangu poko za na kimia ah beaucoup okuta na pena bakuluna surtout soki mbunkolombu le beti des apasi so mkombu le beti ya to sur transport no kite des sara biso passe na nakuta na kuna mbala moko na baramu na kota ya baramoto nazobima nde babotola nga saki babotoli nga saki kinga na mbongo nyonso tina koya boye kwa parti mbongo bana mibali ça 4. Imaginez-vous l'inconscience de ce geste. Il y en a un peuple à lobby. Des fois, je me pose la question. Je ne sais pas, même si il passe les ans comment une maman, toi jeune comme moi, comment ça la pour une pauvre dame? Je n'ai beaucoup de même pas battu kata pardon. Même pas battu kata pardon. Je me pose la question. Et yo la dabiso. Pendant que comme ça, on a yo mon ato c'est pas la tomber la champagne. Oui, c'est notre vie qui est salé ma bongo. Mais imaginez-vous. Voilà. Merci maman. Comme ça les lots au pe mananu ba zongisa yo na mutu keza wana de koala chauffeur zongisa yo après ça quelque chose bon total. Maman. Merci Seda. Occupez caprice occupez-vous de lui d'elle hein. OK, merci beaucoup maman hein, pour l'encourager. Merci beaucoup hein. Nzamba opamba. Problème exacté. Problème exacté. Vous monana
tokóma ntina ndako na oya na caméra nalaki yo ngawa nazali. Voilà mama mbote kombo nani mama? Kombo nanga Wanga Mart. Elobo makasi mama? Wanga Mart. Wanga Mart. Ofanda wapi? Na Monga Fula. Wow, olongwa Monga Fula oye koteka bilamba. Ah, kitoko Bilamba euta wapi? Kito onde ti boye combien? Tosomba boye na 2000. 2000. Oteka boye 2000 francs. Donc 2000 francs c'est-à-dire boye $1. Ah, outa Monga Fula ozo tambwisa ngo boye ville mo tambola. Obanda oya olamuka erni. Nalamuka tango mosuba 6h 7h. Obanda otambola. Ah bon makolo tiawa. Obelelaka. Te na tambola la ndengo na zotama. Wow. Soko motamoni ya bendia. Oya sepeli asumbi. Ok. Siko deti bo aussi ça oteka lokwa ba erni. Tango su na 6 à 17h. Soko ba sombi te na zungi nanga. Soko ba sombi na zungi 17h ou bien 17h30. Banda 6h ti 17h. Bon kozonga ezala ndeni amona transport ya bo makolo te. Transport ezaka place tango su mbula ebeti tokobeta makolo ati simbi. La serre a fait qu'on a toujours bis. Si tu n'as pas un cœur d'homme et l'obélo, tes maisons ont mutu. Voilà, et l'obélo quand même quelque chose à bana. Voilà. Je fais un appel, et là, comme ça, Dadju, Gims, les artistes, j'ai besoin de vous. Et là, quand on a un appel, on a un artiste, je peux ça va 20 000, je peux ça va 50 000. Mais comment simple appel, au fan, ça va maman, artiste, on a tindé là, il va misusu. Même pas qu'on réagir, sabotage total. C'est juste une question parce que je ne veux pas comprendre de telles choses. Ok. Bongo nde bazolo bagebo tia ba cash ne oyebi yango. Na yebi. Vous appelez ma coquille au sombango? Akoka kate po epesa nga pasi nazaka na asi. Siko ndembule bandi bo ndembule zo beta bo siko bosala ndenge ni to awa na njata mbule ko beta journée mobimba oteka siko ndenge no bata ma wapi. Tango so mbule beti na sombisa sina ti biloko na ko beta makoloti sende kuna so to jibisi tomate so bisi zate ko beta makoloti ezo ko jibisi. Oza na téléphone. Oza na téléphone. Siko soki tolobi neti to aider yo pour que au sala commerce mais au tambola rabo était pour passer l'équipe boule pour sani au tambola rabo. Okoki na 70 na ndam. Wow. Okoki ko sala siko ni. Kaka lokola yo zali boy soko lobi ke Nzambe akoti yo na motema ke na sunga mama. Opambolinga epe Nzambe akopambola. Ok. Oui, mais soki na sungi okoki kosala nini? Okosala commerce nini? Ça dépend ya mbongo Ça dépend. Ok. Ngai siko na osenga ndeti kano eza boye na osenga bandeko na poto soki moyen ezali na oluka na tala na zando atana kutala gouverneur tona bandeko mosusu balukelo esika kooteka na osenga bandeko bana babilamba bana bani bachelanga na agence osala lokola ballon obanda kotekaka mais ozala esika moko pour qu'après yo moko siko banda osombaka me na kobanda koyaka kocontrole ndenge nini ozosala mosala mpo liaka mpo tikala kotambola makolo mobimba atanga mwana oyo makasi eza nanu mais kotambola ata distance ya awa ti boye ekozala pasi mais yo osalaka boye eza malamu mingi te donc tokotala solution ya bandeko vomi ata tala ata ndeko mobali nde azoleka ata na bilamba on peut comprendre facilement mais une maman comme ça c'est pas facile donc merci beaucoup maman bandeko nyonso baolanda okoyebisa bandeko nini nakoyebisa bandeko bao bazolanda nga oyo baolinga mpe kosunga yo pour que commerce okoma na esika mwa oyo Nzambe akofungola motema ke asunga ngai Nzambe ngai nakozwa eloko akofuta ete kasi Nzambe ni moto akofuta ok merci beaucoup
bureau na ngai eza kaka awa soki oloka yo oza na telefone te yo nde il faut luka biso nazalaka na bandeko bakoyeba aire nyonso équipe mobimba awa mais pour le moment lelo na kosepela ozonga olamba eloko ya bien olia eloko ya bien lelo opema na yo nanu comme ça lobi oluka moyen oya leta kenda sola bandeko tala omoni mwana wa mwasi mwana na koko na mwasi wana secrétaire na ngai yo kende o solola nanu na ye pona lelo nanu hein merci beaucoup hein OK vous vous occupez d'elle pour aujourd'hui hein et son transport et truc et si on fait dans la voiture et kotaka voiture kotaka te na campus na campus côté ya Kindele na Kindele kasi moi moto kotaka te côté wana moto soko ka na prince boye biso pe toza na musika na isika na OK voilà occupez-vous de la maman et fils que pour aujourd'hui après on peut voir après ceux qui pour un commerce on peut faire comment selon le moyen là où je pourrais on pourra faire avec la diaspora qui aide là on peut passer ça la réalité. Voilà cette émission Triste et Réalité. On est en République démocratique du Congo à Kinshasa, la capitale. C'est la réalité, vous devez comprendre. Voilà pourquoi nous avons insisté, la maman. Toi qui es silte, yo salara fier, yo salara batapage oui maman. Parce que imaginez-vous, où tapez na kaboy, lelo peut-être bateka lupango kenda poto to lelo bakabo. Mofandi au talangai. Si tu es un cœur d'homme et ça l'a et ça l'a binondé. Voilà, c'est à vous de voir, mais c'est la réalité en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, maman. Okende, pas à Capriski. Occupez-vous de la maman. Les lozons a paix avant paix. Côté, comment côté, au côté na paix na ba voyou, ba bandi, ba botoli, bilo côté ba menacé, non? Ba menacé kasoko. L'équipe tant on ba menacé ba botoli ya bilanga. Ba menacé ya ba botoli ya bilanga. Ça tant on suna mamba ngo ba botoli. Asina mawana nzambe nde ba betaka. Oh, mon Dieu. Hey, je ne pourrais plus continuer. Bon, ça m'a kata. N'a mangé des larmes, tu sois de la maman. Je ne pourrais plus, mon Dieu. C'est pas possible. Il y a une qui attend, celle qui a mangé. Ouais, c'est pas possible. Je ne pourrais plus. Maman, qui va s'occuper, non? Je ne pourrais pas. Je ne sais pas de encore. Prenez de la peine, c'est l'effort qui manque à la moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. La bala kabibi.